mal éduqué, mais papa n'a mal éduqué. Oh, papa a bien éduqué, il a bien éduqué. Oh, c'est le papa papa soit l'équipe papa. Congo Kinshasa, salut. Vous savez déjà qui doit gagner. Mboka Mobimba, France Babia, Mwana Mabisa, le futur Babia Michokoro, France Babia. Alors, vous savez ce qu'il devrait faire. Vous devez voter massivement à gagner. De toute façon, on est ensemble. France Babia, le futur. D'ordre. Donc on est en mot d'ordre. On est à attaque. On est à oui t'as bien bossal. Non boebini bossal. C'est un mot d'ordre. Merci beaucoup. Papa en seul équipe papa en bino. Papa bon on a papa en c'était beau kilo nanga. OK. À l'équipe papa en bino ko. Bokilo nena. Bokilo nanga kofi. OK. À l'équipe papa na bango po. Ce qui les lozo papa na so linga ba mi bale ya mensonge po biso bala na kuna. Ko botiba. Mensonge. On rectifie na noana. Ma chérie, si on finga, il faut mitala. Mi joie. Olo baka bazwa yo na wera na 13 ans. En même temps poto te point. Soit lingaka o mingi, soit disant yo nde mwana balinga minga, mais même pas Côte d'Ivoire. Fia ma chance. Poisse. Ou dégager poisse. Moninjo. Oh zo benga venjo ko faina kiti, o benga venjo na kiti no salito somi on na ki mukolo. Na kiti no somi on na ki bordel. Na kiti no somi on na ki bordel. Na kiti no somi on na ki bordel. Njora babala na 18 ans. Que nous tous na barumbu mbeye du mariage en jour et ça la vogue na barumbu parce que banda okumba vélo azakaneti yanke me babala na 18 ans njora somanda kuna 20 ans. OK. Na barumbu na ville barumbu ya ville ya cité ndako ya racher bon so mtozo lo bien za appel na ko autant azana ngote ana ngote pourtant information ndango tanga kombo ya Noël maman sina sepela ate. Oh, pour sa femme mariée, Andumba. Il y a ça mobilité. Ana été ata ofela na été odile. Ana pour mobile, ana mobilité. Moi je suis en mobile. Alors ça makambo alors ça ate. Pourquoi? Abi a moi que pour baba mi ke biso to amikolo biso akoko. Biso to ça makambo parce que to bi ke no mi belle na biso ba supporter biso to boti ban to ba koko. Ya boti na te. Azuna okoko te. Il faut lambela mobile. Allez c'est mobile. Bo siko ya. Avant finga njora yaka na mobile na mesa. Yaka na mobile na télé. Tanga ta kombo. On les a vie privée na nga exposé ngote. Yeah, biso to tanga mibali na biso ba kombo na bango ya tanga kombo ya eteni. Atanga kombo ya eteni. Ba ozwa internet. Ba ozwaye. Kasi c'est que moi ça ya pio. Ya pio sune. Mais oui, moi ça pio. Si akoka mobile na makolote, akoka mobile na makolote. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes qui nous suivez sur Congo Source Télévision. C'est bien moi, les vôtres Kevin, Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un vrai plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Masolo et à Banaki, merci à Gilles News des Stars Congolais, merci également à Congo et à Kelsey News. Je crois là, les a page Bandeko vraiment sur la qualité qui est et plus particulièrement, je dois dire un grand merci à Boss Jérès Simboni depuis les essais. Merci également à Madame Karine Kolo Lomboni depuis les essais également. Et merci à Adouze Massiala derrière la caméra. Et merci à Bandeko Nyonso, Bazo réitérer confiance et fidélité pour la Kolanda Katopek, pour la Kokomela Rabiso, pour l'amélioration. Vraiment, ça nous fait énormément du bien. Le retour sur la plus concernant l'actualité, nous le savons tous que le prince Babia Azali, mon candidat, ou Azali, qui représentait valablement la province de Kinshasa, la province et la ville de Kinshasa. Ndé Azali, candidat à Bisso, et Ndé Tozo Tché pour Lelo. Mais on était vraiment surpris à Romo dans Lelo, l'aigle, Fali Poupa, faire une vidéo pour Prince
Prince Babi azosenga soutien na ba fans surtout ba warrior et en même temps bandeko nyonso baza ba bourré ya bonne musique ba soutenir Prince Babi c'est une bonne chose et là ils allons féliciter et à part ça on va encore en parler trop sur la mingi concernant Bactu du net déjà to ebi masolo papa na biso appelé papa na bino et za makambo vraiment comme ko ba lelo na internet et en même temps to sur la mingi oyo ezali Bactu du net joni tomesana toujours kosola yango leo na koyamba nani na koyamba mwasi ya maele mwasi oyo abimisaka vraiment ba réflexion moko ya makasi et surtout sur une tête bien faite. Elle c'est qui? C'est Manic de John, la Ramonette, Baxele Couronne, Bandal, Magita. Nous avons plus de plateau nanga. On est allé au Lengeni na côté terrain émission. Déjà à 12 massi à la source le langage monanga na zoka déjà invité nanga mko na lelo. Bonjour Manic de John. Bonjour. Bonne santé. Dieu fait grâce. Activités organisées. Et qui mali. Toujours belle. À cet âge, mais toujours kitoko, élégance. Vraiment. Avant de vieillir, il faut vivre. Vraiment. J'ai dit merci à mon Dieu pour la souffle de vie gratuit. Ok. Et puis, j'ai dit merci à mon pasteur pour les sonaïs. Ok. Le serviteur Alphonse Kaïga, l'ouvrier. Et Nazo Banabana Génie Sokoye. Dans 6 jours, mon anniversaire. Ok. Zamba bâti sur une année. 46 ans et belé. 46 ans. Au Batelita Kitoko. 46 ans. On a mobile à Bokolanga. Basemi qui n'a bazali, tout comme semi qui n'a njora. On a Bana, moi on a Prince, et on a Off the Best, moi on a Jonathan. Anna, Tom. Donc, c'est la fierté même Yanzambe. C'est ça. Attends, na sali sumu so na sengi bolimbi sinzamba olimbi sanga po o akoma na Bible multiplier vous na sala yango. Linga muninga mutu mo na zo mobali avanda na etan ebele. Na boti bana bana nga pe ba boti. Na bakoko. Na bakoko mbali. OK. Avec misatu na moko alongwa. Quand vous finissez vos 600 on finit droguer. Il y a des livres. Il y a des livres. Il y a des livres. OK. Il y a des livres. Il y a des livres. Bato nyonso ba finga nga ba éduquer bana neti ngate. Nana kuluna te nana délinquante nana moyimité. Kuna bazala. Bazako. OK. Bana ba kuluna, bana ba délinquant, bana ba illettré. C'est belé. Papa na biso l'équipe papa na bino. Papa na biso amutamayele. Papa na bino zoba. Oh. Papa na biso l'équipe papa na bino. Papa bon nga ba papa na biso te bokilo na nga. OK. À l'équipe papa na bino po. Bokilo nene na. Bokilo na nga Kofi. OK. À l'équipe papa na bango po. Soki lelo zoba papa na biso linga ba mibale ya mensonge po biso bala na kuna. To botiba. Mensonge. On rectifie na noana. Ma chérie, si on finga, il faut mitala. Mizwa. Olo barabazwa yo na wera na 13 ans. En même temps, poto te poani. Soit linga ka mingi, soit disa yo nde moano balinga minga, même pas Côte d'Ivoire. Fia malchance. Poisse. On dégager poisse. Mon ninjo. Hein? Oh, zo benga vienjo, o fa na kiti, o benga vienjo na kiti no salito somi on a ki mukolo. La kiti non sommet on a qui bordel. Moi je m'adresse à toi. Un peu de retenue. Je n'ai pas de retenue aujourd'hui. N'a pas qui soit touché clan nanga, soit touché Njora. Na on la kisae. Yaya. Njora babala na 18 ans. Que nous na barumbu mbeye bi mariage Njora et ça la vogue na barumbu. Parce que banda okumba vélo azaraneti yanke me babala na 18 ans. Njora somanda kuna 20 ans. OK. Na barumbu na ville. Barumbu ya ville. Et si t'étais. Ndako ya racher. C'est bon, son nous bien à peine le pas. Autant azana ngote. Pourtant information ndongo tanga kombo. Et à Noël, ma moi sina sepela raté. Oh, pour sa femme mariée té. Wandumba. Oh, moi c'est libala linga, moi c'est azotanga koma mbali naza moi c'est libala yo andumba. Donc tanga koma mbali na ba ka ke noza makanga mbali na ye. On sepela té.
pour ton information. Alors tanga kombo ya mutu oyo moi sina na ndako sepela. O moni ngaso na tangi ya Noël en bien ou en mal même pas ta sepelaka. Ayebi ke moi si wana tamba finga nga bundelanga. OK. A sauver réputation nanga. Yaya, vanda wana so leçon. Yo. O moni so ba mema njo rapport so ndo so ba mema njo rapport na complexe. La preuve est que bozong si bercy moi en orchestre na. Pour bozara. Donc vous voulez dire que héritier watana bazaki complexé ya kisi njo. Mais oui na lobango. Ah non. Yaya vanda so leçon. Yaya vanda so leçon. Bercy moi na fingi bino makasa tiki bino en place. O moni te que bozong ici pour bon animateur à bien te. Yaya vanda na nuana. O moni tanga comme njo azaka na ba retenu. Njora na linzanza boya bijou. Ana ngote, o moni njora au comité. Ata na cheveux au comité. Yaya au comité. Yo ata vutula matondo, ba betela ote. Ata o ba solo la ta. To solo la kaka pona mwana mwasi moto ata fa na porte. To mela ata fanta ya plastique. Yo ba saila ya ngote. Alors méfie-toi. Kotanga comme njora te. Njora kokisa nyonso nzamba senga na Bible. Mwasi fwa bala, mwasi fwa bota, mwasi fwa sa musala. Njora kokisa ngo. Mama. Omoni muto yo lobaka o balinganga nga bazwanga na 13 ans. Lobi oya o ba abusaki na yo. Lokuta. Lokuta oya classe na retard. Wana suka kuno ganga moi mais c'est toi bioté. Toi bioté. Soto omoni ka ndengo ganga ko ya no ya no. Soto ke ngai na yo pa ya no liboso lopango yo tika libanda. Papa. Yaya. Papa bango tika mwana ye. Papa bango te. Papa bango te. Papa bango. Papa bango te. Papa kulut nanga akufi na kivunda na ya Noël asayaki. Papa tata mwasi na biso azana. Moni ya Noël asayaki na matanga na biso déjà. Akufaki avant-hier, akufaki dimanche. Mais azaki lobi kuna. Ngata na babi oyano. Wana matanga na bino. Papa bango aye. Papa bango azaki wana. Pona nini sœur na aye matanga po nini vie na ye, sœur na ye, bien na ye mutakufi o wana za wana bayana. Ya. Kobetela ndaka batutolo te so eza ya yote. Kobetela mobali batutolo te so eza ya yote. Kobetela ndeko batutolo te ndeko note. Wa ndeko note ape camarade note. Wa malanda ngulu asemba bisenga senga. Soka ba $100. Ngana ya kabelanga $1000. Ngana ya kabelanga $1000. Zo senga devant kamera. Na sengi pena ya kabelanga $1000. Na lancer au challenge ya kabelanga $1000. Pour ngana ndima yo sa mo ya na $1000. O ya na muti. Ko ezate. Papa bina fanda ya tengama. Menga, Papa bina fanda ya tengama. Wande ba oloba. Oyebi Manzaka. Papa ambiso fanda ya tengama. Omoni papa bango. Na nazana moi ba reteni po aya na nga quartier. Ozo comprendre. Donc za na matière. Na matière. OK. Oyanga na matière. Tango zo finga kende ko tuna papa na bino ba mani kelinga banda ko finga yo. Oyebi so ko continuer ko finga ete. Pour moi, tant qu'on finit en drogueur, on a bien sa identité papa abino. On finit en drogueur. On se comprend. Alors tant qu'on le bazar n'a pas retenu, on a bien battu le bar malakabilo, mais on n'a pas retenu. Nous on a des choses autant dans bêta awa. Bon que par que mbanga na sabno ngaz na masas na bêta na kata motema. Et quoi ya pena bi. Ko quand ça concours te quand ça ensemble ça là on bosser dire alors nzamba otata que no yo fingi biso to répondre te po bokansi di tam so bato bo lo voter pété pour voter senga il faut quoi likondi bubuli yonde ya likondi protège nenge zawana botika mafinga yaya omoso na lobino le po fingi njora kotanga koma njora te njora kokaina yo te ngana olo baka pona njo omoni njora kotanga akoma njora te njora kokani na yo et déranger te pas le bima papa na bino mais déranger pona njora OK ya tanga ofinga papa na banjora afingi njora OK alors tanga mina finga njora te c'est que afinga papa na bango pété OK avant yo bana kofinga tata baninga kokana na mwana tata wana okokana na njora te okomi tata te okomi na chevite njora roule en carrosse OK 40e carrosse njora lala na ville yo lala na cité mwana papa bango to kota na ba papa te ngana okeka na bana OK non na bana parce to kena ba papa bien te na okeka na bana tango yo zo finga njora njora ake poto aye mais yo bato yo tom ozo soigner la butu moi ozo la kisa ba catch tango yo zo la kisa ba catch ken pena na njora bazo beta poto aller retour kambo yaya zana sonité yaya munani obala yo bazo ata ya ofelete ata ya ofesho okete ata musabomba mobile yaya zana yete azana yete banga bato akomola na basiti njora babenga ke vie po azana ti mwa mobali njora na mobali ne na ndako
ana mobali na ye na ndako koma mobali ne dai papa abana na ye OK iya za mobali te ana ye tata ofela na ye te odile wana na po mobali ana mobali te mwasi aza na mobali aosa makambo aosa te pourquoi Abi amwa muke po baba baba mike biso to amikolo biso bakoko biso to sa makambo parce que to bikeno mibali na biso ba supporter biso to boti bana to suba koko ya boti na aboti na nte azuna okoko te il faut lambela mobali alesa mobali bo sikoyo ya avant finga njora ya kana na mobali na mesa ya kana na mobali na télé tanga ta kombo on les a vie privée na nga exposer ngo te ye biso to tanga mibali na biso ba kombo na bango ya tanga kombo ya eteni atanga kombo ya eteni ba ozwa internet yo ba ozwa ye kasi c'est que moi ya pio. Il y a pire sur nous. Mais oui, à moi ça, il y a moi ça pire. Si y a aucun mobile dans ma coloté, pire on bon va goûter les sites. Oh. Bon il était bon va goûter les sites. Bon va cause. Il était avant na ba 18 ans. 18 ans, il y a aucun mobile dans ma coloté 18 ans. C'est OK ça la kaboye. Moi c'est pire. Yé, bon ba ndé mobile ya bimina et tant kaka aye lobi mobile comme campo. Azoki mané. Achaye a bloqué achaye na régie et comme il a mobile comment s'occuper boy alors on se retrouve après 2 jours ba bloqué na régie ba c'est ma chance yo zo beta tolo na mutu moko oyo atindi na bangulu ba sankara ba ke poto kende zonga yo bazwa na 13 ans nande ngoko makoko wana ba memi ata brazate mais obeta tolo ya boka soni tambo ofinga te poni boyo ka soni te papa banjora même njora poto te matambu sanjora ye mutaye ban sanjora njora za lelo boye pona ye yim ta valoriser njora ti boza ba même njora complexe na poto po papa ba muta saki complexe wana les places wana ouais ka suma elora makasi ya bora makasi complexe ba bora makasi omonte Karina banda ko finga okoka ofinga Karine te Karina finga papa na bino tina nidite na yo kokate ya ngomone ya njora na njora okokate nga azawana. Et bon tant Karine on finga abane ko finga afinga mapata nga na sala émission na sambula pona ko arrêter Karine bango bazaka wa poni wata longola ka musala te kasi to lo balikama ota Karine on finga we na mapata na bana bango taka Karine finga nidité ya mapata est-ce que c'est normal mais wata zaka na Karine ba ko ga gérer Karine akokata et bon ya lelo ya njora ne bongo timateli ko lokuta ko botika wana costume nanga Zara ezoloba Zara c'est du Zara c'est du Zara loba joli mayala montre loba ngunga montre balme loba oh Lonzo yaya oh Lonzo oh montre te oh Lonzo yaya Zara c'est mec nanga leki yo de John me l'invité. Tangana linette tamso tangana. Tanga makasi. Nina Richi tanga makati. Nina Richi aya. Sameki nanga leki yo. Sameki nanga lata bashenta or. Sameki nanga lata montre or. Yo. Vanda no zolesa wana kisinjora yo te au comité. Au comité ko tanga comment njora te. Ponga kuna ngakutuko au moins maman papa na olobate po bakisasa mobimba beke papa na biso papa banjora aleki papa abino bokilo nanga wana kisasa mtebi oh monde entier ba yebi ke omoni discussion kuti ya papa ko to suki saka papa na biso aleki papa na bino omoni te ko mo finga papa na biso po to biso lobelo to bika papa na biso aleki papa bino epesi bango liboma epesa bino liboma parce que on na détail biloko papa bino aleki papa na bango dans biloko au compter biso sko papa na biso aleki na tout to compter te poso to bito compter lelo e comme lobby na aleki bango na tout na globe terrestre mon papa na biso aleki englobé na englobé OK siko to so to bito kinesiko na bana ya papa na bango bana ya bokilo na biso banjora bafali wana mona papa OK ba Sam Chitu ba Modogo ba Suzuki mo baba jo OK ba mibali ba ki mibali na biso wokuna basi yo sikoyo bazwa yo ata na mutu moko te soni sozo oloba mama musicien faut za moi leader faut za moi chanteur à makasi avant le mama musicien amoni ngaloba mama musique avec fierté
taka ta nalobi soki bato nayebaki musique te ta nalobaki na Jean Goubal bato nyonso banga alongwa kuna bato balobi te parce que bayebiki nayebi musique parce que bayebi et place c'est là que Chokora azaka un bon chanteur un grand chanteur oyo bazwa yo na 13 ans bazwa na 13 ans wana age nini wana 25 ans age ya bachroniqueur age ya micro na bachroniqueuse 25 ans so otuni kaka oloba aza na 25 ans sikoyo so otuni obotama ane nini oloba oyo te nabotama na 1981 ntango osala calcul ayebi calcul te likolo sikoyo papa banjora abota bana intellectuel bokilo nanga respecter bato bozaka na respect au moins aza mal éduqué nde papa bino mal éduqué papa aza bien éduqué éduqué bana bien neti biso tofinga te toloba kaka na papa biso aleki papa bango mais yo papa na bango aza mal éduqué oui parce so bana ba mal éduqué songa na sa éducation mabe songa na tika oclasher poani mpona tala éducation nazwa mpa na biso na osambwisa papa na biso sifona tika eloko parce que eza éducation nazwa nazo éducation na biso nalata napesi tanti Wivine Mbungu napesi bambote Wivine Mbungu bonjour ma tante voilà Manick de John je vous ai laissé vraiment le temps ya kokei na makambo okei nango déjà là tomeka siko kosola ngai alingi plus tosola makambo ya Prince Babia parce que là te omoni eloko tokoma oloba boye parce que bakomi kobima na toile baofinga biso mpo mwana so na concours baintimide biso bino nde eza na bosala makambo mwana bosala boyaya botika yango l'éternel est le maître des temps et des circonstances wana boyi bolongola bapete bobwaka na se na olinga te ok po ekoma nini te ntango azalaki na concours abandaki kobanga na obanga te azwa te ezodépendre na nkolo l'essentiel aobose alors kobose na ye nde nzambe aomemi sika oyo aza na kobose edépendre na motu te parce que so nzambe abi agagné ata nani akangi porte. C'est les bons dieux qui décident. Voilà. Ok. Alors boya te que non te moi na ça a besoin de soutien bato nyonso même ya wenge comment faire chanter biso omoninga bata wenge omoninga bata wenge non respecter bango tim et puis bayebi que non to respecter bango bata libanda mutu boya na impolitesse. Ok. Bato libanda ndi boya na impolitesse. Parce que ngai pena ndi na zabwe na ko nié fali. Ata na vandi na baba ata mutafali. Siko. Tant à poster à tête to to kendaka. Tant à poster à yote, tant ça aurait mieux de vues. Oh mais il faut nous déclarer. Ça papa abiso, il faut nous déclarer. Il faut nous déclarer. Nous déclarer que nous sommes hypocrites. Na silika makasi. Oh, dans ça poster nga déjà poster nga mais fallait poster nga na siliki. Il était de son obligation qu'à poster parce que ngai na warrior. Donc c'était obligatoire. Oui parce que en général et puis à reconnaître ngo. Ba péter. Oh, ya. Et bon, lelo martyr na biso to lo bateke to tonsa biso to beta martyr ya obalula. To balula on après to beti. Renverser. La baille. Babi. Kate bon. Tozo kata na ba koko. Na ba. Na ba papa na ba. Ya la baille. Martyr wana. Et ça qui on leader moko contre 4 orchestres orchestre na biso moko est victime bazo attaquer biso na 4 orchestres. Wazé Kolobi bah oui jamais comparer mutu moko na 4 personnes à la fois c'est impossible. C'est impossible. Wazé kwa leli. C'est impossible 4 orchestres wenge tonia. De fois mutu moko yoka wenge tonia pondération 8 maison mère BCBG bazo ko attaquer est victime biso. 4 orchestres ya minene sala succès ya makasi na mboka ya kombo pe ba kenda ba poto kende zongo ba bimisa ba musicien ba nani oyo oyo ayemba voix ba mikio nani onemba voix ba mikio nani wana kana wewe muta Adolphe nani ya ba kombo musicien nani Gibson Gibson Boutou Kondolo grand chanteur. Boutou Kondolo. Wana grand chanteur nani oyo? Wana mtozo azana succès. Bayungula.
oh beta générique eh ba le mulana Dina la coste. ba na Tony Atoni. OK. Abana wenye Tony Atoni. Aka c'est bon aussi quoi vraiment 4 heures c'est beaucoup bon. Tolo bana biso soto lobi ka Martin na soto Tony samba sur libo. Oh. Ngana saki promotion ya wenge ba est-ce que na fingaki? Na manolo ba ke no te ba otondisa. Et bon siko so dans le bic non biso ba warrior to tonta Martin. Baso yinanga pourquoi? Et là on a tout na ngwa. Na lo ba ke no to perdre ate wan bo wa bozi ato. On a de Jésus to tonta. Mais la manière de nous on a défié on peut apparemment on a idée de effacer histoire à Wenge tant que ça ambassade. Et il comment ko effacer histoire mon côté ça. So ba effacer histoire à Wenge mais bazonga itende ba beta kiwana. OK. So ba beta kiwana pour na histoire na bango ezalaki. Ba effacer la histoire te. Là, tu vas aller dire ça à un illettré comme la demoiselle Odile. Donc, on fait Gobé, maman, on va changer l'histoire, on va effacer la paix. Traiter une personne illettrée dans la télé, ben oui, on a traité l'illettré. Moi, étant au finga du bandit. Il va pas bien. On en est bien. Tant au finga, papa, est-ce que papa a besoin de faire la bête? Papa a besoin de musomba. Papa a besoin de musomba. Papa a besoin de mobile à solo. Et papa a besoin de mibali. Hein? Papa bino ya kamibali. So papa ambiso abmana ba mibali. Et ça le kuta parce que biso baba so papa confiance aka pédophile. Mais baba ba ngaba za ba pédé. Ba fali ba ngaba za ba pédé. Fali za mbala na ketchup. Papa marcosiste. Ya là où place so to yebi que no ba finga ki pédé ezali. Ezali. O bo ketchup finga ki pédé papa we ba pédé o pobo ezali. To yebi. Est-ce que yo ka boke tu as fini Kofi PD? Bini boka fini Kofi PD mbali boso yango yo. Neto bite place abimisi la ngabimisi ka po batba yo kai. Kofi moi mobali ya basi, di mobali ya badiva. Kofi ayembela kaka moi si vi na ye mobimba. Lelo oyo ya oloba kelo papa na bino papa na so PD abima na mbali ni. Lokuta. Il est très. Ozo eba nini oloba te. Soto eto ba ola kisango o kokate. On comprend. Alors, ngana lobi na ye o eza vérité. Avant d'insulter les gens, il faut tal à niveau. Moni nganga ofinga ka droguer. Ba finga mso ezate. Ezate ya. Ana frenzela ezate. Ofinga netini. Ofinga netini. Il y en a qui ont porté 5 fois. Au final, il y a des gens qui ont fait papa a biso za na mbongo ebele ba succession na se kaboni mapango. Na lo pango na monga flo finga ani. On a besoin que na lo pango suna banda lo finga ani. O finga lote. Siko papa ngala na ngamona mutambongo. O finga ngelote bino baba na babola bolanda ba mission na sima. Boboya na mabala, boboya ni. O tango yoka ba sandula ngala za bezo pesa ya pesa nga $1000. Pona la seko za ni lokoti. Bolo ba bilobelo za ni lokoti. Yango lobi na ni matika songo ya Laetitia ku ya lobi. Laetitia bi de John. Batu ya kaka. Bakaba mbongo. Mema ni keso za mbongo na saka ya kambala mbongo ba nosumela batu masanga. OK. Yango siko batu baloba kozala na mbongo te ngabi ya mbongo baloba ngote. Muto azala na mbongo aloba te kana mbongo. So tu na beda shol ba mbongo te. OK. So tu na ring mandala aloba na mbongo te. Les gens qui respectent l'argent, bato ba chapeautaka baloba batanga koma mbongo te. OK. Bino bato bakona kaba $100 okaba ngote oloba po lokuta elo na ina na internet lokuta bana basi boza ba mito. Lokuta bwana ngo lokwa babeta bino ngo lokwa serré. Ozo finga mutu oya kokaina ote njora kokaina avo finga papa na banjora l'équipe papa na bino. À l'équipe papa na bino banda lelo timu koyeso ya. Simbi pas seulement njora ma simbi pe Cindy Olomide. Cindy akoza Olomide parce que ça la pas ko fait Olomide. Comment Olomide comment ko fait ça agbepa. Et ça Cindy agbepa te Cindy Olomide. Olomide lo te illettré. Yo mo pense comme là ba mama illettré. A quand c'est soit le Cindy Olomide, ba to lo ba dire Cindy ko porter comme Olomide. Ça comme ya chef orchestre na bango. Est-ce que Cindy comment abi ake kuna Cindy agbepa. Comment ko fait ça agbepa. Ozo ngo sambisa ko fait na mamba lokuta. OK. Comment qu'on fait à Gwepa? Yo bi Cindy Olomide, net nga pena ko ba pe Maniki Olomide. Le ko ba pe Maniki Olomide. Mais oui Blanchard comment Olomide? Le bukabu ya comment Olomide que son âme repose en paix. OK. Et ça il le côté. Et ça c'est non papa na bango. Cindy ko mi ba pesa comme Olomide, c'est non papa na bango.
Et bon, c'est quoi yesio na nie tout la njomba. Ya bimission na ndenge relation amoureuse. Quand na mobile ba nasima. Mission na ndenge relation amoureuse. Moi c'est la raté. Moi c'est la raté ne botanga comment mobile na c'est la raté. Mais des gens comme on a les vidéo ya fali pour pendant c'est le principe bien. Na habité les yo tu ebi que non des gens déjà ndenge kena na falo s'attendait pas. Papa ba fali mobile na ngai. Papa ba na. Papa ba na ngai. OK. Oh, fali le kababia. Papa ba na ngai. Attends, na kena inde nyoso wana za cuisine interne. Attends, na kena inde nini na ngana za na trolo bana fali eloko nyoso parce que fali a papa leki a mobali nanga a camarade nanga te a mobali pa nanga moi c'est le bana mobali eloko nyoso to komi na chambre to sengani pardon. OK. Eza bongo. Donc c'est une vidéo ezali papa sali ka moi na inde. Au moins na yi. Tant na ba kena fali na prince basola o yoka te. Basola ka bien ba komana ka basola ka mwana na ye fallait biki wana mwasi avie na ngakabola bitumba combien na choko ya ezana makambo susu ko ezana batu mususu ata boche songi ndeni ba kabona ti beti yona fali parce que bolamo ayi bolamo ta fallait azazo fallait biki non de John des awana ata ndeni so ye pa na yo trikinga oboya ali ngode donc on a revalorisé moi là les lois avec face à la vidéo après c'est le mot d'ordre donc on est en mot d'ordre on est à attaque on est à ah oui tabina alors tabi boyebi ni bo sala non boyebi ni bo sala c'est un mot d'ordre merci beaucoup ben à la question que moi nana nga devoir kasi parce au moins ki moi na ndeba la kisango ya moi na ngoyo belela basela onini ba vidéo anniversaire basela vidéo anniversaire tamoko na papa bango tinda biso na vidéo mo papa mina sela anniversaire alobi on a français ni papa biso sela biso za papa biso za bokilo na nga papa banjo ko sela nga vidéo anniversaire alobi on a français ko ya kala tam susu nde ba téléphone ebungaka ko nga na enregistrer na pa makamte c'est là ba sela nga ngasi ko na lingi tindela biso vidéo ya anniversaire papa abino obeta to la salelio papa abino aleki papa biso selo alo ba on a France. Donc vous avez besoin d'une guerre, je vais vous l'offrir. Papa nabino alo ba kombo asa vidéo anniversaire na français. Asa elao. Papa bokilo na nga papa na banjo ka asa elanga kalaté anniversaire na nga bientôt. Est-ce que fallait c'était vraiment nécessaire grâce à la vidéo sur ka wana ou bien il fallait poster pe na page. Asa postaka o. Postaka idea na débit. A postaka déjà les ba osa ba j'aime. A postaka déjà bochaka ta postaka. Ouais batikala ki diba. A postaka est déjà. Postaka. Tant baza ko aimer tant candidature maki a postaki vidéo na wana chaka na Instagram na. Sur le Instagram a fallu ça. Mais aujourd'hui, ça fait polémique. Qui n'a pas que Prince Babi a candidat dans la Vodacom. Mais le comment ça déjà polémique, comment on a Kofi comme jury. Mais en même temps, candidat a presté, il y a filmé dans Prince Babi. Et comme j'ai ça la polémique. Et ça la polémique, ni monter maman bende ba ça la koko na ye. Non, comment il faut maîtriser le sentiment. Ah mais tu vas maîtriser le sentiment, tu vas liboso mon azo presté ningo wana. Ça les sentiments des sengo na ye. Tout le monde a voice, ba ton ba filmer doit filmer pour accueillir sur image. Bah attendez, bah trace sur les entre déjà Prince Babi na Kofi Olomide et surtout qu'on ça côté à loger moi ça qui déjà celui-là c'est l'héritier du quartier là. Ben oui. Il faut garder moi ni. Regarder game. Parce que on va changer chéri Kofi Olomide on regarde favoriser candidat. Oh maman B à exprimer joie na ye et ça exprimation à joie. On to baba il est très basé belé. OK. Maintenant on va comprendre maman B. Bon son classe est au fêlé. Prince Babi a part favori apparemment des mamans presque tout le monde va poster maître Gims a posté tout va poster il part déjà favori Marambo yo elle Kamanzoto Yaya a gagné a déjà une opportunité c'est ça à la question sala il a compté na batute Prince a compté na batute Prince a bossé mon niveau d'accord baza manoir bazo répéter bazo kota bastudio bazo yemba banzembo ceux qui ont CPD ça bato yango bazo poster bazo CPD ça banda yema mabe ngamba a oxa soni ka ça oxa Kofi soni na Congo agafa ke bele kando ko fenga za na ngo oyo ceux qui ça qui ningo na exprimer les gens parce que CPD ça qui a sali honneur batam sous bat a gafe a osala boy a sali honneur yango atako tu botini ba njumbe
ya butu ekota te bobanga na bino te bobanga na bino te nga na ayaki mpa batumbanga na frontière ayema vite batumbanga na frontière ayema. Tu vas me manquer. Gims Aleli. Abino ba yemba ebongo. Non ba yemba ebongo te. Non ba interpréter ebongo te. Non ba interpréter ebongo. Prince Babia, la réserve de la musique africaine. Dijo na bote hein? Ya mama nzambe na bana. Sikoyo. Wana mwana no sikoyo ngo ba yo lekinjoa. Oya lobi oya okumisa. To pare. Abet. Beta so oya okumisa te. Oya. Oya okumisa. Oya okumisa. Botika ofinga. L'avenir est sombre. Amoninga na équipe na kanda makasi. OK. Na yo mto lakisinga ke na maîtriser kanda na ngana finga lelo makasi. Mais na moni important te. Na zika bablo amike mike. Poso na bina bando finga papa na bino, odi. Ezet na koti na mikitisi na niveau na yo. OK, yo za na niveau ya sema makasi elukana gumbama. Alors mon ça passe. Soza mutama yele za adage. Nasuna mimi kitisa na niveau na yo. Na mula itwe lukana gumba ma. Mon ça passe on a expliqué comment manquer qui avo finga njora kene na poto zonga somba ba voiture, somba bandaku bala. No ba devoir ezebele pour comment na niveau njora za. OK. Un njora likolo te likolo. Hein? Donc non papa na banjora na papa na bino papa banjora aleki. Et on a 5 ans eloko moko tindela biso vidéo anniversaire à celle en français après to clore guerre au papa bino celle en français bonjour à tinda au papa banga celle en français. John, c'est une manière de clôturer des émissions pour les gens les missing. Il y a français kaka. Il y a français kaka. Vous voulez dire qu'il y a le anniversaire, Manik de John, que du bon pour toi, que cette année vraiment l'Éternel t'apporte de bonnes choses, que tu réussisses dans tes ambitions. Toi, quand on a besoin de Moukéwan, Tinda au papa bina sel en français. Avant tout ça, on a bino Tinda l'abso anniversaire papa bina sel en français. On a 5 cas des choses et puis oyo kabilanga $1000. Après tout ça, ni pas jour à ça kabilanga 3000. Après tout ça, merci. Bon moko bandal joli maya là numéro ya vote ce que bimi ya goreti. Le 31 anniversaire nanga, numéro 17 babi to na 1 à 7. Numéro 17. Numéro 17. Numéro yango. Numéro yango na numéro 17, votez numéro 17 Prince Babia, votez numéro 17 Prince Babia. Donc toujours répondre, toi na posé à querelle té. Bo na olinga bo faire chanter biso pour na concours, te prends ça ça musala. Ko ya finga ngate po kantik na finga o te po prendre ça na concours, ko sina fingo. Po bolekisi bo fingi trop na tali bino banda début de année tisco bo finga ka ngaku na temps finga te po komi ki sana niveau na bino ma finga na okuma mukuse etu finga ngana obisa bino ka badage yo ka ba mbongo yo ka belanga $1000 anniversaire na ngeza bientôt na louer salle papa abino l'équipe papa abiso tinde abiso anniversaire vidéo anniversaire papa abino celle yo na français po finga njora bala bota kende poto zonga somba ndaku na ville. Après bando finga njoka soki osali bon te ya kala boka si tu capable chaque toucher atali niveau bande soutenir prince ne bandelia wa ndima to ko keni bon oh ya banda soutenir abana okeni bon te ngana sauvaille na liwa ba linga chele poison ayoka ayebi yango nalobaki yango aloba susu na sauva mwana ye na liwa mwana liboso ngam na sauvaille ba linga ba trike mwana ye ngam na yebise ba obebisa mwana place ozotinda wana yebi écoute quand ça se va raison que na ba tila Kevin poison bo sala ngo bo sala tanga kota kana conférence tanga vana siko na yebi tanga na kota place ngo mutali boso yo pesa ngo moto na ka ko nga ba monza ba bioki mutango ye na sauvaille siko o nga na salela ye eza o ndenge ya poster prince soki bat babomaka ye mais prince alors pesa valeur na moto a souvent na liwa. C'est ça. À respecter ngata chaque ba finga nga na plateau na chaka ba mission ba zo finga nga na tali na loba inelo isumune zaka ndenge ya sekaka isumune zaka ndenge ya sekaka mais tant ba critiquer moto kwa na bona sekate na ba tete tika biloko wana non ata ku to content na ko arrêter parce que so ko arrêter moto na bêtise a otika surtout en plein plateau oyo sekara na yo ba o sekara na o seke ça t'amuse na biso so to lobi to sali mabe mais tant ba se moquer na biso ba ça bien non
Non, l'univers ne marche pas comme ça. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je mène ma vie comme je l'entends. Mes enfants font leur vie. Moi, je mène ma vie. Prince, Nzamba a bien gagné, a gagné. Ok. Nayom Toyi, il y a voté pour numéro 17. Numéro 17. Numéro tombé, numéro 17. 17. Numéro tombé na 17 oyeba. Numéro 17, on est makamanzambe na bane numéro 17. Balongo bayoki bambasi bayoki bisimbi bayoki numéro 17. Joli maya la montre comme ko fumama, montre à cher au tindelanga. Hein, balme montre à cher. Oh lonzwa. Avo finga moto. Nangana lo bano mais na okitana niveau no to a trop na se. TV ko sa batute. OK. Njora anzete. Nzete telema charge njora za nango yo kokate. Yo kunda bibembe na famille te yo studio so ba cercle ya $1500 te. Yaya, tika ofinga mtalekio na valeur ko, a okitana niveau no te. Kotanga koma njora te. Kala boka, ke balekio musika, banda lelo tina vie njora lekio. Ya on abi. Avant comparer papa na njora na papa abino, tina na vidéo papa abino za saelo ya anniversaire ya français. Après comparer ba papa, tu comparer na Sonico, Babi Martyr. À la balle. Voilà, c'était là Manick de John, Majita, Couronne Yabandal, une mère qui a tellement une tête bien faite, je crois. On dirait que les propos tenaient n'engage que son notaire, c'était pas moi qui a tenu ce genre de propos, c'était Manick de John qui a tenu les propos. Déjà, merci à tous ceux qui nous ont suivis dédiés à l'affaire. Merci à A12 Massiala, merci également à Bandeko Nyoso Balingarabiso, et merci à Boss Gérard Simboni, et merci à Madame Karine Kololo Mboni, merci à Bandeko Nanga Batanga, Nakati à Texas, Tony Ross, et Bandeko Baza Ebele, vraiment merci Nabino. Et il y a tellement une liste de photos à Ranango. Les lobes ont des années maniques des jeunes à Bandai qui je crois que non, à Bandi déjà dans mon ambiance, il faut que une position pour toutes ces émissions. Je crois, merci Nabino et merci une fois de plus encore na Fiston Massiala à 12 Ozaki Nabiso Lelo. Merci na Bandeko pour continuer à soutenir ça. Vous pouvez s'abonner, vous partager, vous commenter. Pour que tout le monde vraiment progresser dans le salaire et ça vraiment plaisir à trop. Madame, nous sommes avec un nouveau numéro et d'ici là portez-vous bien. Bye bye.